Vérité Maké c'est Niki, grâce c'est grâce. Vérité Maké c'est Vika. Condition ezaka moko faut un passeport to billet. Année passée grâce à Nzambe gouvernement américain to beti ki defi kaka document national donc c'est-à-dire billet. Ah on a ngola billet. Programme la PC à DV année déjà to banaki ba pré-enregistrement déjà. To banaki déjà avant déjà na août donc to banaki ko c'est déjà ba to azwa dia bazo ko tika ba dossier to zo ko enregistrer déjà bango. Mais si tu ko former officiellement pendant le 5 octobre. On a ba ko lancer site. Normalement pour la moto yo aza musika biso toza na Luanda na kuka référence na biso ezali hôpital ya Kajwe. So comme l'hôpital ya Kajwe autour di ba l'action roi 29 ya commission. Boa tarde, bonne nuit de partout, des Kanamisa Koulouba, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique. Ça dépend de l'heure que vous allez suivre nos émissions. Na pesibino mbote bandeko nyonso oboza partout. Nandi toloba na mono konoso le poto bonjour, bonsoir. Vraiment yabino ye votre humble présentatrice Maman Vérité Maké c'est Niki la polyvalente 4 fois maman. La reine de Bakopé Sanzambe raison. Lelo naza awa na Kazenga. Na Kazenga balobi na sima ya Kajour na tanki ndenge to mesana ko koloba na adresse na biso na ye na agence na biso ya MS agence obisika wapi bazo betisa DV loterie. Na ba norme ya bien na ba ndenge o esengeli ke ba betisa yango vraiment Maman Vérité Maké c'est ce qui a commis sika se kakuti du sérieux ezawana donc ce qui ezala kimbilinga Maman Vérité Maké c'est V Market TV ekoka ekokoma te naza awa na ye moko directeur ya agence ya GMS akolobela biso nini ezoleka awa po la fois passée Maman Vérité Maké c'est aouté ekozala na kolobebele te tozane déjà na plateau Kalate bako panzela biso image comme ça yemoko a s'exprimer na plateau ya V Market TV sans oublier bambote na ngai epa ya Junior Malanda fondé Mukulumpa en direct de State pourquoi pas à Kofi Matuka Manko Ikaza Pro et bongo pona nini te epa ya bafana nga nyonso bambote ebele esika bozali epe na bosanité Olivier Bojo vraiment bambote ebele na sima caméra tozana Enoke Tanzei vraiment image impeccable image Google sans plus tarder nous présenter invité na ngai boa tarde directeur boa tarde Maman Vérité. Ok, na sepeli pour mon lisusu. Merci. Micro na biso ya Fema TV et komeli bino pour tout le monde qui année passée 2022 makeli les aki makasi na kati ya mboka. Tout comme 2023 na moment ba résultat de loterie tout le monde lisusu donc qui makeli affrontement zaki makasi. Tozomona bato na ba image bozo na ba page na bino bozo sopela bango ba poudre ba musuba te poudre te to sopela bango ba leti po vraiment bozaki na esengo makasi siko tolingi to lobela non sur DV loterie tozana 2023 tozonga na mwa mukesi mapoto kota na programme na biso ya 2023 na lingi o expliquer na ba téléspectateurs na yo comment bozo sala comment année passée dans le sala ki pour na ba réussite o emona na DV loterie. Vraiment merci pour na Minga une émission na yo et vraiment merci pour la bateau pour la na biso tout déjà en direct déjà boyé. Bon à propos de DV autobété qui année passée donc Zamba sera grâce à pendant l'agence de biso JMS bato pendant ba bima qui pendant ebele. Bato pendant ebele ba image ezali ko eze ko lakisa ke biloko mo komona na za sima caméra au salon. Donc Zamba sera grâce to musique pendant ba tellement ebele. Merci beaucoup Abimisa qui va gagner Ebele na zone mo mukesima directeur na biso komone James c'est le grand réalisateur donc aza polyvalent directeur James ba condition na bino ezaki ndeni pour tout le monde qui bato bazo ya kaka to biki ba sika musu ezapela ba condition mo ba sala ga moto po akuta na biso beta defi loterie ba condition na biso ezaki boye
est-ce que ba gagnant wana o ba bimaki po to kala te to senga na régie batila biso ba image wana les qui o ba kozala ba gagnant et ça déjà ma coterie moko to ça déjà ba tout monde to coopérer ba final biso loko to salika na système po ba ba bima ezaki nde bon normalement DV loterie na koloba ke biso te to ganisa ka bato donc ça veut dire donc DV loterie ça facteur ya chance donc ça te que mutu moko ya ki afuti biso moko to bimisa ye non pour ceux qui ont bon atanga mo na yana kele déjà donc ça ka facteur ya chance mutu a participer grâce à Nzambe et puis na technique donc équipe tous en moi pe ba yebi musala donc il faut propriété na musala ezala il faut que respecter ba normes au gouvernement américain zo senga pour la photo ezala justement ceux qui ont respecté ba normes wana ya photo vous appelle la chance pe ya kozala sélectionner le système gouvernement américain donc ils appellent na bon ça facteur ya chance ça magie te ezaki cité zaka koyeba musala na facteur ya chance ya mutu e konta facteur ya chance ya mutu pe kontaka. Bien sûr, est-ce que vous avez un partenaire en Amérique qui a gagné la DV ça la fort tout le monde ne peut pas gagner mais a la possibilité de procédure à traiter des documents à KNPT donc qui n'a pas perte est-ce que vous avez un partenaire normalement DV loterie n'est pas koloba il y a mutu pa beti DV a joué mais à quêter pour la nini et c'est un moyen pour mutu dans la finance donc sans finance au voyager té biso nzamba sali biso ngolu na mitu toza na grand partenaire à monene and mark solution toza sur na partenaire sur monene papa José donc bangonde batu basimi fondation ya JMS na kati ya Luanda. Ok, merci beaucoup à partenaire Bazali Junior fondé Mukulumpa Malanda en direct de State, ba partenaire Bazali opposant à Kata State na Caroline du Nord na bo sanité sokeza yango na menayibi koza na State yo peso sali moi paroles à la partenaire il y a JMS et kosala vraiment malamo Manu directeur siko problème est sous mon tout le monde ba condition tu ezaka avant beta DV bazo obligé bon ils sont obligés dans koloba il faut un passeport donc sur un billet comme si au beta té to yebité to commis déjà 2023 kalaté déjà dans mois d'octobre to so beta sous DV loterie ba condition les conditions ils ont mon faut un passeport to billet année passée grâce à Nzambe gouvernement américain to beta qui DV la document national donc c'est-à-dire billet ah on a ngola billet na pays musu ce sont des pas document bazan nango mais année 2023 loterie à Turoyo ils ont un point d'interrogation mais ndenge tozomo les autres qui négo za peut-être na passeport en condition à faut un passeport aux ala billet pour participer dans loterie wana za bongo pour moi ba kuso abete ki na billet abimi pe gagnant ce côté abanda ko traiter sous passeport réseau ça réseau liatan normalement ba pesa ka une année à préparation donc ce ko beta ki DV ça pour beta ki en 2022 tout ça pendant préparation ba voyage effectif ba 2024 donc pendant une année ce ko beta ki DV na billet vous en attendez bien que traiter passeport na yo et vous compliquer la situation dans ta mon côté vous en attendez bien que traiter passeport tu es au kangi formulaire wana DS 260 les routines quand vous allez date ko ya pour ba marquer bino na rendez-vous na kati ya interview ambassade. OK, merci beaucoup to que na so presque na fin protocole ta siko na programme na biso ya 2023 ya DV loterie to ko singa na régie et non que tanzé a balancer les biso image ya ba gagnant oyo bauti ko sepela ba sopeli bango ba poudre na ba lete na 2023 oyo. Vérité Mathieu Seniki, graças. Boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Emanuel. É pela primeira vez que eu participei, joguei, que Deus ajudou pela primeira vez a jogar e eu ganhei. Então, seja que você está em casa, eu quero que você jogue, também será a tua vez. E Deus ajudará e também atenderá a tua petição. Força aí, família boa. Muito obrigado. Muito obrigado, profeta. Quantas vezes você participou da loteria? É pela primeira vez. Ovelha, pela primeira vez participou e também Deus lhe visitou.
A loteria é sorte, sistema aleatório que escolhe as fotografias, não é a nossa agência GMS que escolhe as fotografias, não. Mas apenas é sorte e calhou no dia de Deus visitou e por isso foi selecionado. Não, nós remerciamos bino agência na Obosai pour na biso po, ben fort na bino nanu, e sai biso bien. Aí na jogar ngamoko na zui. Biso to bani na Congo na Jafar. Na zwa te na awa na eko zwa. Na GMS na eko zwa. Na Jafar kuna na quartier na Apocalypse wa yebi a témoigner na kenda na saba moi na saba bisha na zwa te na awa na eko zwa ba réalité pas bazwa te mais ngamba libozo na DTV na agence oyo na GMS na zui donc na remercier bino nyonso ba administrateur ba caissier ba nana n'invité na batasi na le banini pour la bande comme sous na yo message au pesa pa ya bango na fortifier bango vraiment OK nzambe ka o asali biso afrika pe ba sala ba nyonso bazana ba bazwite bolemba te bozwa nzambe o atandisa moi pour na ba nyonso atandisa afrika pour na bino ponga ndima te et bo bino pourquoi pas bino plus que vainqueur. Bon, merci. Toi qui message. Donc, ils ont voté comme montage. Yeyo, to bimisi, abimi. Donc, il bino votre à tembo. Depuis le 13 à yeyo. Attention, j'aime merci. Vraiment, na ba oba yete, ba ba zuite, na ba oba zui. Biso to za kaka. Donc, il donc awa nde makambo omoni moninga nde azwi toza na bagana na biso bato babetaki awa baye kotala baresultat na bango bango tu baza surprise baye boye bayeba ekoteke bagani bino bozomona mosala esalami na JMS Pro musala esalami bandeko na biso bango ato wana mosala nzambe alobi akobati église monene kwa na États-Unis abana kanda koteya na anglais ye motela nzambe ye tobati église monene na États-Unis toteya na anglais donc nzambe asali biso ngolu donc tobetaki un coup une flamme on a invité batutu référence ekomi moko na niveau ya Luanda a GMS un coup une flamme. Vérité Makie Seniki, grâce et grâce. Merci beaucoup na Magie Aruna. Bouti comme on a gagné na bisu ya 2023 Magie Aruna de Siantima Père Abalifanto. Vraiment merci beaucoup na bino nyonso o bouti kolanda na yebi ke botira ki attention boye bakara est-ce que c'est vrai ou faux. Donc maman Vérité Makie ça comme resika o eza vrai po aza la vérité. Merci beaucoup directeur Tozongelio Lisuso. Ce que toza na posa to yeba programme ya 2023. Ezo banda na mwani poto ça déjà to komi déjà na mois d'août bozo banda na mwani ni pona ko beta sur TV. Merci ba ndeko téléspectateur bazo landa biso. OK. Programme nazo PC ya DV année oyo déjà to bana ki ba pré enregistrement déjà. To bana déjà avant déjà na août donc to bana ko c'est déjà ba to bazo de bazo ko tika ba dossier tozo ko enregistrer déjà bango. Mais site ko forma officiellement pendant le 5 octobre. Wana les ba ko lancer site. Normalement pour la moto aza musika biso toza na Luanda na kuka référence na biso ezali hôpital ya Kajoué. So comme l'hôpital ya Kajoué autour ba l'action roi 29 ya commission tant ozo côté na roi 29 ya commission mona bâche na biso déjà ya développer toza wana. Ba numéro de téléphone. Ba numéro na biso de téléphone ko leka pendant na écran wana. Numéro principal ezali 927 57 23 78. Donc bah numéro c'est très collé à la barre de paix on a bah na OK, à part na adresse où tu peux ça na province na yoka ki bosa sous na Wiji bosa na Wambu normalement na bosani à part awa eza cede ce qu'on a coupé c'est référence cede toza sous na mabord peut tozali na mabord na masolo. So comme na mabord masolo église ya cité Bethel en face wana komona casa Eliezer Benezer ya communication et pas vu na biso tonton toza wana toza pe lisusu na Ojaenda
na o jandi zo a face ya combat et pas ya pasteur na biso jusqu'à to appelle sur na kati ya Kayongo na Kayongo so comme na Kayongo au côté se batika ka gaz OK ka venir wana tu pousser mu 100 mètres 100 mètres ou 200 mètres na Cyber M Samuel na kati wana JMS paza azobeta DV kuna na kati to bosani pe lisusu te na wish babi turu et tout ça bagam so imagi na wish boute ko mona ba na publicité maman vérité makesa mona ki bango bagaya na biso ala ba memisa ngwa makasi na wish donc wish za ko inda JMS azokota na wish aneka o ti moi to bando tuzokota déjà wish adresse zaka se moko tozana roi café na parage du songo et pas ya mama na biso Luanda donc boyebi très bien référence za malam to kozala wana to bosa ito ande kwa kafufu lisusu na kafufu pe lisusu na luna toza penda wana donc beaucoup mona adresse to kopesa ngo to lancer déjà na sewa beaucoup. Merci beaucoup na Kayongo M Samuel moto moko bien bola mweleke belé na mopanzi nazomona Chantal Chanty. Hein? Chantal et maman na M Samuel, bébé M Samuel, Bambote et Belena Wambo, Tolobi Mercado, Wana Balobi, Mboka ya Babel Matondo, Mboka ya Souve Wazolwa, vraiment Mercado Tozoya, Himalaya Mboka Jimmy Changer na kati ya Wambo, Himalaya Mboka ya Vielle Oma Kobo Lia Tozoya na kati ya Himalaya, Almaya mboka ya Kwaim João Simbaka motongo nongo mesana ba evre yango yo mboka Kwaim João na kati ya Almaya tozoya na partout donc Wambo mobimba Wambo tozoya biso nyonso mboka ya Roger Sonangole tozoya dernier mot erokoza nini conseil na batu mususu bazo hésiter mususu batala ngapi na beti mbali bosu na beti ya mibali na beti ya misatu Batouana, nous sommes désespérés et l'ilobani nous repose le banabamo et ça qui est fortifié. Bon, merci. Et ça simple. Développer notre école facteur à chance. Normalement, sur le bêta qui première fois aux 8 le gouvernement américain a payé sous chance à bêta. Donc, il faut la section au bêta aux 8 continuer au bêta. Attends 2 fois bêta, 3 fois bêta. Vous pouvez caler la tour nayo au Robim, vous allez sélectionner. Dans la témoignage, il y a maman mon quoi bêta 7 fois. Awa, pas la bêta 7 fois. Et la 8e fois, maman à les États-Unis, à Zui, à les États-Unis. Bah, imagine ça pour le monde. Oui. Donc, il base à 4 États-Unis. Ngape na yebi bato openza onga na yeba ki na minute ba na state ba komi na vie moko chaber. Autant ngape na bande ko hésiter mais na o nazo ba die témoin na yebi bato ebele o baza na state na nzela ya na kati ya lili toza pe na site la biso moko eza wana pa ya vie na biso matondo. Donc na roi penza wana ki na yeba église yeba tant ozo kota na gauche moi de la maison moko eza wana ya photo et pa ya vie na biso matondo DV loterie agence JMS ezo beta na kati wana donc bana nyonso lobby discours pas lili lobby tam so ba comprendre était lili donc il faut préciser lili ngo eza na ba ironie na commune donc toza pe na mabord eza na kati ya mabord donc mabord eza presque ba bisiki bele mabord masolo mabord lili nazo bela toujours mabord lili bato ba yebi mabord bien na lili agence non maison la biso ya papa la biso matondo toza pe na tourisme pour na robeta DV. Voilà, merci beaucoup na abonné tout ya VMAK TV chez la reine de Bakopesa Nzambe raison na kanisa bouti kolanda communiquer to information na biso sur DV loterie ya 2023 vraiment to comme na biso na suka sans oublier wana penda ezaka sans oublier maman vérité makesa te kalitungulu na wenzete même opesi $10,000 akota wenza opoya donc copie nanga eza micro copie nanga eza caméra na opesa mbote nanga même 10,000 fois répété Junior Malanda fondé mukulumpa na kati ya state bambote bele mbote nanga na Olivier Bojo bambote bele mbote nanga ina Tade bomona qui a pesa marquable époque na ye atika ba trace na kati ya wenge maison mère Tade lelo azana mouvement na ye moko à bientôt d'ici là bozozwa album ya album na bino ya sika conscience et longo na artiste no Tade mbote nanga na magie aruna maman vérité makese tete Teresa
hein, la maman de princesse Vanny na kati ya Berlin ne tombera jamais. Mbote na ngai copie na ngai yango bote ninga rigerte mbote na ngai na ba fan na ngai tout Jimmy Changer na kati ya Luau. Jimmy Changer bambote bele vie Léon Makobo sans oublier bola mweleke bele o latisa mokile mona mbote na nga na bino nyonso hein mbote maman Vérité Makiese 4 fois maman My Love Emilia et sans oublier Gloire Tamouzi tam babi tam donc azo beta mbunda tam Gloire Tamouzi motema ya My Love Emilia la fille de sa mère Gloire Tamouzi en direct de Turquie Istanbul bambote belé donc tina telemi boye na bokasi ya Gloire Tamouzi vraiment bola moleke belé bambote na bino nyonso micro ezozonga epa ya directeur na biso mot de la fin. Vraiment merci batien so bolandi biso ya ko baka ke équipe ya biso za complet ya technique donc directeur général ngaye yo na zolo balabino sur la TV à part ngai dozana mutu azolanda ngai lisusu donc balabi Enoki Tanze donc yende soki nga na zate yende mta opesa makambo donc équipe technique tozana technicien na biso ya makasi mokonzi donc yenda simbi côté ya technique pour ko opesa ba formation ndeni ba préparer ka batu donc azawana to bosanité Shadrach je technicien makasi na kati ya agence GMS to bosanité prophète la biso donc embachada aza toujours pour ko soutenir biso na ba prière pour les appeler ba combat donc ça nzambe mobulu bitumbe le prophète Eric donc casateur ya ba démon yende azulu ya biso elongola nzambe OK elongola nzambe dès qu'il a biso mama mati yeye donc balbi ya simbi côté ya Kayongo kopesa publicité ya makasi donc na bosse soute secrétaire ya biso donc ya makasi donc surtout vandi pe boya secrétaire pour secrétaire nem avant de si masolo Stella Melanie donc na bosse était Christelle Zibetukulu merci nzambe alola apambola bino balobi bonzambe e tombola pe bonzambe e futa awa na kati agence na biso balobi bonzambe makasi to moni ba présenter prophète na biso yazaka pona ba prière na esalamate nil par ailleurs hein bazu pene équipe nyonso complet ba tepe mosala nzambe wana donc yazo intercéder pona bino échec ezala te pour réussite ezala total vraiment tika nzambe apambola bino bobo santé bo s'abonner na Vema activité taka loboko d'or like partager et ça bien nzambe akokanisa bino nzambe alola apambola bino bye aqui para passar a mensagem mais curta que é o programa governo americano Divi Loteria para todo mundo que precisa se candidatar no site. Nós, agência GMS, estamos aqui para ajudar a localização. Estamos aqui na Cuca, referência Hospital do Cajueiro, na rua 29 da Comissão. O site vai estar disponível no mês de outubro, no dia 5 até o outro mês de novembro, no dia 5 que o site fecha. É necessário, requisito necessário, cópia do bilhete ou passaporte para você poder candidatar no site governo americano. Muito obrigado para todos que acompanharam essa mensagem.